Merci peuple congolais, merci Nabino, merci Naba Oyo sur la chaîne où tu bengi Océan du Congo. Chaîne de libération, chaîne où qui t'a sur le terrain pour la cause de la bino ba information, chaîne où qui ndaka pour la cause de la bino maïnian sur isoleka. Na République démocratique du Congo, merci Nabino ba poser couper sa biso occasion. Vous allez couper sa mato Nabino na kolanda ba lobel Nabino. Merci Nabino ba tout beaucoup soutenir pe Mosakoli. Alors vous soutenir Mosakoli na ba prière na ba makambo ebele. Pour soutenir moi na bino leki na bino mwana oyo akolendisa baimboka mwana oyo akopesa message pour la République démocratique du Congo Mosakoli Kabuya pour soutenir ye na makambo ebele na financement leki na bino mwana na bino akoloba pour la République démocratique du Congo leki na bino mwana na bino akopesa message. Moi miliki, moi jia komela, et que ça la moine na bino leki na bino, et que ça la bien. Oyo ko ça la poso benga Mosakoli la plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga Mosakoli na numéro wana soki omoni ozion a linte tikelinga voice et ko aider Mosakoli na bino. Et qu'on peut ça passe aux zones de la République démocratique du Congo. Et on a tout Congolais tous en Abolingo. Tout Congolais tous en Amotema Monene. Tout Congolais tous dans la République démocratique du Congo. Tout Congolais tous en souci. Et en Boka na biso. Tous en Amotema ma politicien Congo. Il y a Congo te. Ma politicien ni tema mabe. Ma politicien on va y n'aura peuple te. Bayaka pemeni ya peuple tango ba komona to komi pene ya maponami bayaka pemeni ya peuple tango ba komona peuple wana to komi na besoin na bango nde bango bayaka pemeni ya peuple. Alors biso peuple congolais toza peuple oyo ma wana biso po to koyeba makambo to kosala te ipesi pasi na komona bandeko na biso ba congolais o bazala mboka na bango bako bimba po ba revendiquer ba droit bako bimba pona ko bengana ba MONUSCO mais bo beti bango ba bal na lobaki na émission uté koleka makila ba congolais ekoyi kotanga te makila ba congolais ekotanga lisusu te. Pour makila ba imboka etangi ebele cette fois-ci makila ba ikongoma ne koyiko tanga souci. Alors yo mutozali sima ba massacre oyo yo mutozali sima ba ndeko na biso o ba bimaki po ba revendiquer ba droit mais yo tindi po ba beta bango ba masasi po ba beta bango ba balle perdu po ba perdre po moi na bango ba papa ba tiki bana na ba uniforme kasi yo sali yango pona kanza o boule oza CCC ko o sala makambo bongo problème ezate nzambe na likolo azali on est bon encadrer batu to mona kana bamboka bapaya batu babimi ba ko marcher mais ba encadrer bango mais biso na Congo ko encadrer batu bayeba kate so batu babimi ko beta ka batu. Si vous avez un niveau à bêta peuple congolais, na mboka na e pour la bimé à revendiquer ba droit. Ko bêta ba peuple congolais massage. Le Rwanda total à ba film. Et les cas qui le 30 na goma na biso. Alors pour la nini motema mabe boye. Pour la nini bino ba politicien bana motema ya kolinga peuple te. Peuple a voté kabino. Peuple tango a bien te, peuple tango a souffri, peuple tango a mon bien te, abîmé revendiquer ba droit, bino bo ki motema mabe mo beti massage. Bino bo bien bo vivre bien, bo na sécurité kitoko, bo na courant kitoko, bo zo lia nyonso bolingi, biso to lia kanini. Biso to vivre ndenge nini. Soki bo tamboli na nzela, bo tiaka telle sécurité mulai, mais telle biso sécurité ni no peuple to anango. Alors ton peuple en a tamboli nzela pour loba pour déclarer. Alors si na tout non système on ezala tango bat baro bima nzela ba ko revendiquer ba droit ko beta ko kanga e utawa pour marcher ça permis ba tout temps ba moni que makambo e marcher te
il faut babima ba marché parce que tant bamoni ke makambo yake malamu te il faut babima ba marché mais na Congo comment ça au marché problème sur mon marché bakangi bino sur mon marché babeti bino sur mon marché et comme makambo ebele belé système de la République démocratique du Congo aussi la comme colonie système oyo ya kokanga peuple ntango amoni mabie ntango amoni bolamu te ntango amoni souffrance ntango amoni pasi abima revendiquer badroit système ya kokanga peuple kobeta peuple euti wapi bokoki koencadre peuple te bokoki koencadre bato te ntango bao marché te to encadre bango ti place bakosuka basuki soki bakotanga memo batangi memo soki bakokoma wapi bakomi wapi basuki. Mais pourquoi toyebi bato ebele baperde bavi na bongo na bamarche bokolanda émission mwana mboka Sadiki Mangungu atikala lelo infirme atikala lelo na défaut mpo na nini likolo akorevendike badroit babeta ebali na likolo bato baoya marche baa maboko pamba baa lelo kote koma bino basoldat koma bino la police koma bino bato bo surveiller mboka bokoki koya na babale lokwa boobuna na banguna na bino na este du pays baoboma bato bunagana kino lelo mabe na mabe ezali mpo na nini bamasaso baobeta peuple bokoki koyebeta yango bato baabunde babotela biso bunagana te mpo na nini masakre oyo baosala bato ya bunagana na baese ya wapi bokoki kokese défendre yango kuna te. Mais boyango pas ya peuple nyama peuple tellement ça marche bien na bino boyete to beta peuple wana est-ce que biso peuple tant que tu as marche est-ce que peuple tant ya marche aya na bibundeni et si bon on peuple aye marche aye na arme mais si bon on peuple aye marche aye na banzete mais si bon on peuple aye marche aye na machette peuple tant ya marche aya ka maboko likolo maboko pamba mais pourquoi bino tant que peuple a marche il faut bino bo soldat bo ya kana biblo ko mo bike to ko bula to te ko mona na marche à bloc de 4 o ele kaka awa ya mona mboka Martin Fayulu Madidi Moïse Katumbi Matata Ponyo Delis Sanga bo mona ba artiste le kawana ba tu combien bazuka non nous marche ça na République démocratique du Congo te o mona tu peux ba ke marche ba baluki bazongi ba bien. Et ça la maintenant nous la République démocratique du Congo. Na yebite à l'époque bino bato boyebi mais ngai depuis na komi makamba ya koloma politique ko tambola boyebi ba marche. Na mona nous teke marche peuple accueilli peuple abimi bien. Et suka kaka bazoki bakufi babotoli basali boye pona nini pays congolais na mboka na bango bakoma lokola bapaya totalaka na ba vidéo bomwana mboka ba mindele bomwana na bamboka misusu bato babimi ba marché la police bien babiloko na bango ba protection na baso protéger bango ata ba bamba bango banzete babiloko ba protéger bango mais est-ce que biso peuple à Congo tant to marché na banzete pona nini motema mabe boye pona nini kaka eldo so makile ya Congo etangaka pona nini tant que moni mabe na République démocratique du Congo to lobaté tant que peuple moni ka olia ta lobaté tant que peuple moni ka vivre ta ko lobaté to ko que ne faire élection ko boma batu boye pona nini. Et ça il n'a pas si tant la moni vidéo na ko tango na émission atana yebi que YouTube a ko boya ko mais la ko tia vidéo na émission pour ça il n'a pas bako matisa bato na mituka lokola bangombe babomi baboka bango na mituka boye pona nini on dit mon sacrifier pour son nom pour celui moindo pour protéger moto mondele oboma muninga na yo congolais pour protéger moto mondele ndeko gloire telanga vidéo ya memo bandeko na biso baotanga pona massacre oyo uti ko sala mana est bon to sunga na biso. Et la secte où priaient les fidèles dans la nuit du 29 août 2023 pour pérenniser les carnages de nos concitoyens qui s'effectuent dans les brousses à notre insu. Les autorités de la province
ont donné l'ordre aux militaires de tirer à bout portant sur les civils non armés. Nous alertons l'opinion nationale et internationale que les carnages effectués par le commandement militaire au Nord Kivu ne devraient pas passer inaperçus, car ceci est une violation volontaire des droits humains et qui constitue un crime contre l'humanité. Prouvant leur appartenance à ces actes criminels, le gouverneur a fait un communiqué fallacieux faisant état de 6 morts et 158 personnes arrêtées, un nombre de blessés non précis. Pourtant, plusieurs familles continuent à chercher leurs proches. Suite à cela, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu demandent, aux autorités de Kinshasa de dépêcher une équipe dans l'urgence devra enquêter sur les carnages effectués par le commandement militaire au Nord Kivu dans la ville de Goma, dont le nombre de morts dépasse plus de 50 de personnes. L'interpellation du gouverneur militaire Constant Ndima pour qu'il donne les vrais mobiles du carnage effectué sous ses ordres dans la ville de Goma. Interpellation des contingents roumains qui ont tué 6 personnes au niveau de Sebekandosho. Une justice pour les auteurs et les donneurs d'injonctions qui ont commis les actes similaires à ceux des EDF dans la ville de Goma. De ne pas autoriser un enterrement précipité et sous n'importe quelle forme avant la fin des enquêtes. Permettre l'accès dans des cachots, des hôpitaux ou des morgues aux familles des victimes qui cherchent leurs proches, ne sachant pas s'ils sont parmi les victimes, les arrêtés ou les blessés. Libération immédiate de toutes les personnes arrêtées en vue de permettre la quiétude dans les différentes familles qui continuent à rechercher leurs proches, faute de quoi nous allons décréter des journées villes mortes en datant de ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la ville de Goma. Un enterrement digne de toutes les personnes mortes suite aux ordres du commandement militaire en province du Nord Kivu. L'interpellation de tous ceux-là qui ont donné des fausses alertes sur la secte messianique panafricaine afin qu'ils éclairent la justice et toute la nation congolaise. Non à la rentrée scolaire à Goma, sans Rutshuru et une partie du territoire de Massissi. Aux organisations de défenseurs des droits de l'homme, Human Rights Watch, Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, Defenders, CNDH et d'autres, de mener des enquêtes indépendantes et de déposer une plainte au niveau des cours et tribunaux internationaux contre les commanditaires des massacres du 30 août effectués à l'égard de la population civile. En définitive, nous prémontons de projeter des journées villes mortes si aucune réponse satisfaisante est envisagée en DA 72 heures. Faites à Goma le 1er septembre 2023 pour le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, celui de communication. Wana bino boyoki. Memo wande kwana batangi. Ordre utaki panani. Ba pesi ordre. Et pas à soi-disant ceux qui gouvernent pour ma bête à battre ma balle dans les autres. Pourquoi mon thème m'a béboyé? Alors peuple congolais, tant que bon les locaux à boy, bon c'est senti ndeni, tant que bon les locaux à boy, lui ne peut que koloba. Na mboka na biso moko, to ko vivre te. Na mboka na biso moko, to ko revendiquer ba droit te. Na mboka na biso moko, to ko marcher te. Ce qui te moni mabe. Tout le monde en Niger qui kala mingi te, peuple abimé telemi et belé. Mais tout le monde jamais ba soda na bango, ba bête bango masas. Ba sali marche na bango, ba marcher, ba tamboli. Alors pourquoi le Congo est à la République démocratique du Congo? Nani ezalaka sima ya likambo oyo tangu peuple abima marché ordre oyo epesa maka beta peuple nani ezalaka sima ya likambo wana pona nini motema mabe ya boye pona nini nani bato bokamba République démocratique du Congo.
Dabino basoda. Ah! Peuple autant a bima revendiquer ba droit. Azo bima pas bunda, azo bima pas loba. Et pour na yo solo ça la bien, pour na yo lia bien, pour na yo ça na tenir kitoko, pour na yo vivre bien. Mais tant que peuple a bima tele mananzela, o comme si peuple monguna na yo. Pour na nini ba makambo boy. Yeko gloire. Ata YouTube okanga video. Tiela nga massacre les gars qui na mokolo bande ko na biso ba marché ki na gomba. Bon moto ki tena biso to chité. Pour na ko kana na émission le temps on a moni vidéo oyo. Bona basi baone. Bashawa batu. Maiti mutupu. Yesu we. Ona maiti Mungu. Ufata papa. Kuko benya bakufa. Ila amekufa ule. Risasi ya mkichwa. Ndio vita mkubwa sana hiyo. Banashindana napiganisha M23 na kupiganisha population. Revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Bamakambo boy na République démocratique du Congo. Munagana kino lelo de quoi kenda. Suisse te yo karaté. Gouvernement congolais, botele bana likambu o boye ba nanyo asali likambu o ya ko boma bato. Kino lelo de national to sete ba ndeko la biso auto perdre ba moina bango le 30 août. Na marche ba uto benga na Monusco gouvernement congolais bo dénoncer bo ba nani asa simali kam oya ko boma ba yiko ngoma ndongo moto apesa ki ordre wana ba beta ba mama sasi bongo il faut bo kanga bo samisa en plein peuple aye ba ye pour la rater. Peuple congolais ont souffert, son habillement marché, ma bête. On a mouki na tango eloko relié exaté. Dollar eko mata, biloko eko mata, lotili qui passe, il passe. Son habillement revendiqué ba droit. Boye ba ke bino ba ba sa la peuple. Pour biso tant que voto ngane mo continuer dans ngai peuple. Ngai ne peuple na ramo kondi. Tant que voto on a tine pour ça les langai. Mais retournez bien aux c'est la biso peuple. Retournez aux c'est la peuple. Ko beta bango, ko nyoko la bango. Tant que peuple a obi va pas marcher. C'est comme on y va malamu te. Papa kutu na ndaku aboko la rabana. Soka monique, bana ba monique non papa aboko la biso ça ne va pas. Moi la redéclarer pas papa. Biso boka papa biso même so to za so to moni papa ça mabe rentrer scolaire de te comme abwe pembeni bwe so ka so même so na uniforme te to tchai mal à l'aise on comprend que oui ça droit na bango il faut na sala pour na bota ki bango pourquoi tant peuple a déclaré ba droit na e et comment ba makamba bwe
gouvernement congolais botelema na simali na botuna nani aza simali kambo oyo nani apesa ki ordre wana pona bandeko tango batelemi po babenga na MONUSCO pour que babeta bango masasi il faut boyeba moto asali makambo wana il faut boyeba moto apesi basoda na ordre wana il faut babimisa basoda wana et puis teni wana il faut boyeba po teni ba il faut de na biso mikolo ba changer bango ba teni oyo elatami wana eza teni euti wapi banani nde balataka teni wana po fort de ba changer bango ba teni wana euti wapi pona nini Kongo mana koyi kotangisa makila tango nyonso boye nani oto se ko kende faire ma ponami peuple on la sepela peuple on la vivre chaque fois makila peuple congolais tangaka lokola maye ko couler na terrasse lokola maye ko couler na kalamu pona nini alors tout congolais yo moto kolanda émission lelo benga mosakoli en plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga mosakoli émission lelo te supporter vous battre la République démocratique du Congo dans moko msunde batelemi biso na Congo to côté les maté tout habite telemi on dirait Congo eza mboka moko boye et soutenir ba pays nyonso bagaba batelemi ba pays ndenge na ndenge telemi est-ce que ba makambo esalami poni kana République démocratique du Congo tant que tellement makambo esalami na pesi ordre pour abeta bato wana masasi. Merci beaucoup na kanda pena na continuer émission te pona oki kanda makata na komona makambo yo moto kolanda ngane émission lelo benga ngane numéro on appelle wana bo soutenir mon sakol bo soutenir moi na bino na makambo ebele na ba prière na financement na bino bo soutenir moi na bino bo s'abonner no séance ko bo partager l'émission ngana bino to kota na mikolo zali ko pour la continuer émission na oki kanda ta na moni ba vidéo bye de ko kula 4 émission.